Donc nangna ba question on a eu loba o. To uti mona awape avec mukuna na voici l'homme. Voici l'homme azana église et donc voici l'homme azana église mais église o évêque après ça qui est ezapeka église moko mais après ça yé ezaka aseka mais après ça yé moko o abanda ko kamba lelo pe koma munene atonga mosusu koma kitoko mingi komba aseka e bomba mama koma mingi voici l'homme siko ke lelo koma kike moi ba mindondo moko ezaki na kasi wana alors ndenge abima bongo po elingelo ba ke ba pesa ki azaka na kati ba pesa ki akamba libanda siko soki bazana besoin nango na ndenge commission ngo munene bomba nzimi pena ba koma vraiment ya yedo koma lokwa na parti na ye na mindondo la plupart eza Congo na biso babu zoba ekomi trop na monde ba pasteur ba pasteur stop na kasa ba pasteur ba pasteur ba komi ko sala ba vidéo to mona ki awa pasteur Denile ça sali vidéo et sali clip na ye abi ko yemba na église et ko yemba na ba bar et ko yemba na ba boîte donc eza pe na ba boîte pe soka kei na boîte moko auta ko kende kalate ba bengi ba beleli pe la présente Denile na kati ya boîte est-ce que pasteur ana eza normal ou prophète akota boîte ou ayeba banzembo wana ki atie ba fille baza ba chip ya mikusi Bajip, mais bandibi, okomona, bazo sunga bandimité. Omona pasteur azana mbongo ebele. Mondimi aza malade, akoya kotala ya pese kaka prière et puis esili. Moi aide ko aider que soit esunga yo esala oboy ou bien ko kenda ta na ba orphelinat ko sunga ata ko aider. Biloko to mona ngomi pa pasteur te, mais ozomona pe pasteur azo vivre bien, vie comme bien, comme l'Afrique revend tant muke ake poto donc vie na bango si change mais bandimi bazana kati église bazo vie ezo changer karaté so wana ezaka commerce ou comment. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci d'avoir tout Bazali Kolanda. Francis Kabalenda, votre servante, la patronne de Balinda TV. En tout cas, merci pour tout. Merci à tous nos abonnés. Bateau nous sur Balanda, biso vraiment to sepela makas. Bateau ba Holanda mais beau s'abonner vraiment et ça la biso bien makas. To esa kibino Balenda est en retour. Donc na minute na zongi to aki votre travail au meu travail na za musala na ngiza pona yamba mutu nyonso. Pour le moment na za na pasteur awa invité nanga munene na za nae pour se présenter. Bolanda mambo ezokende omona monde na biso nde komi ba pasteur ebele ba komi koyoka soni na makambo ba pasteur bazosala donc yango wana ya mimoko ya pasteur kombo ya église na eza mimowe nzozwa ye tosola na ye tosola pe makambo ya église na ye bolanda ngo en tout cas esala bien makasi esepesa bino pe oboya pe na église donc bino nyonso to na posa na bino na kati ya Balinda TV. Merci. Bonjour pasteur. Bonjour maman la journaliste. Bonne santé papa. Oui, Nangolu Nzambe, tout ça très bien. Na profiter de l'occasion, on a ça merci par Nzambe, surtout à vous personnellement. On a votre invitation. Naza ravi. Il y a cause à l'élo face dans le public, bayo kabiso. Photo zoom c'est église na droit chemin. Vraiment. Merci beaucoup papa. Un grand merci à Meje Mandoumbe, moi c'est Mbichi. Moi ça gangela mabele tout ça. Aya motema kina vide. Sans l'argent on ne peut pas vivre. Donc merci na batutu, bato nyoso balanda biso. To continuer ce qu'on a pasteur na biso. Bonne santé papa. Oui, Ngolo Nzambe, santé vraiment, ils en forme. Il est comme taper ça biso makasi, soki yete muso azalité. Ah. Vraiment. Makambo ekende nini musala ezokende nini? Musala ezokende très bien. Pour na bato ba yebinga bienté. Moi, c'est le prophète ou l'évêque Miguel Nganga. Na zokamba communauté mobile ne babingi bimowe na mukuse. Na français à mission mondiale oracle de l'Éternel. Na portugais mission mondiale oracle de l'Éternel. Et tous en Angola, et tous en Congo, tous en Brésil, na Nigeria pesa implanté précisément na Newi. Donc vraiment Nzambe a pambola bino tous a pela elongo. Vraiment merci beaucoup papa. Papa Miguel Boyoki a s'est présenté vraiment, j'espère qu'il va comprendre. Merci vraiment papa. Toyebi que l'église est partout. Na Angola kakayo, na Congo kakayo, na Nigeria kakayo. Seconde l'église est partout dans le monde wana. Au sala kandenge nini po okoma na ba place wana ni c'est ça le siège. Oui, Nzamba zolokumu pona kokoma eza difficile yomoko se positionner partout. Mais grâce à mon chose à former, on a pas capacité ya ko former pe bana o bazala pe capable. C'est ça. C'est-à-dire na bibisa bana ebele
dans chaque pays. Et ça, dans moko aza coordonnateur, azo kamba chaque pays. Donc, dans Congo coordonnateur azali, dans Nigeria azali, dans Angola azali, et dans un simple visionnaire, simple leader. Et ce sont des enfants fidèles, comme baza bien formés, comme moi aussi j'étais bien formé. Yango Moni, ils ont salabongo. Et une expérience, plus de 30 ans dans le ministère, ils ont épelé, ils ont comme la sagesse, ils ont comme la patriarche, ils ont comme la papa. Donc, on doit avoir des enfants et aujourd'hui, le ministère est bien assis dans le monde. Merci beaucoup, papa. Dans le Lobiwana, nous avons pasteur, mais c'est prophète. Tu retournes un peu à pasteur, Azanani, prophète Azanani. Donc, malé, mais tous on a une source. Donc, Monica Ramba, mon pasteur Miguel, maman prophète Miguel. Vous en avez l'église partout. Ce qu'on peut au pour mon lit, mon sang, donc Saint-Esprit est côté à Katinayo. Et bandara ndengini. Bon, Kokuta Nanzambe est une longue histoire. C'est une longue histoire, n'a pas âge. Déjà vers les 15 ans, Yesu akutana kinangai, nazo qui appelle, asola kinangai, alobi, na bengu effacé, molili, na kati église. Mais à l'époque, l'église n'était pas comme celle d'aujourd'hui. À l'époque, l'église, c'est là qu'il faut un comportement pasteur, c'était bien. Mais nous avons molili dans l'église. Et je te donne une mission, c'est d'effacer les ténèbres dans la vie de l'église. D'effacer les ténèbres dans la vie du peuple de Dieu. C'est-à-dire, j'ai reçu une mission pour rééduquer le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu. Mais nous n'avons pas de ensemble. Mais nous avons l'église bien, parce que bien. Or, Dieu savait ce qui arrivera aux jours à venir dans l'église. Donc, nous avons restauré l'église, nous avons restauré via Christo, nous avons effacé mon lit dans la Zambie et nous avons résisté dès le début. Mais tant que nous avons appelé vers les années 98, nous avons implanté la communauté Oyo. C'était en 1998, nous avons implanté le ministère Oyo et ça qui est dans le monde. Et ça qui est dans le Congo, Congo. Alors, on m'appelait à l'époque le pasteur, tout ça. Oh, j'avais le ministère. Parce que le ministère prophétique, et au fil du temps, il s'est confirmé. Alors, et qu'on s'est confirmé, et gloire à Dieu, on a remercié vraiment mon père qui m'a vraiment formé, et papa Crispin, Kassongoma Eli. Coup de chapeau, papa, là où vous êtes, je crois que vous êtes au Cameroun, au Nigeria. Coup de chapeau pour le travail bien abattu. Et donc, beaucoup de temps. Et ça travaille de longue haleine pour tout comme autres alliés. Donc, que Dieu bénisse vraiment mon papa. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Papa, si vous avez na place ya pasteur, et on explique biso, na téléspectateur ou Hollanda biso, pasteur, na prophète, différence ni wana. Bon, différence c'est ça par rapport à ministère. Bangonyo Sobaza, ministre de Dieu, tu as 5 ministères. Tu as un ministère apostolique, tu as un ministère pastoral, tu as un doctoral, tu as un évangélique, et tu as un ministère prophétique. Les 5 bazar égaux. Dans le ministre appelé pour édifier l'église, le corps du Christ. Mais différence c'est ali, un pasteur a bengami pour paître. Pas troupeau pour paître, pas bébé, et pasteur azawana ye azo pesabile na bapate azo memabango na édification. Mais un prophète, c'est quelqu'un oyo azo yé la peuple de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel. Donc c'est Dieu aza la voix, la bouche autorisée de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, tous se font des prophètes, malheureusement, ils ne sont pas. Il y a un gaffe dans l'église, parce que Motoalinga est la prophète, parce que Batbalinga est prophète, ou Bazobambongo. Non, tous ne sont pas des prophètes. Pose la prophète. Il faut obenga mapanzambe, un ministère prophétique, et puis il faut les ganasser à makolo d'un père à former. Mais aujourd'hui, nous voyons des prophètes sans père spirituel. Vraiment, merci beaucoup. Tous on a mon papa. Question au père Ngakeya, na moni pe au lebeliango. Donc, ton gâteau posé pe au moni pe, baba kéré les autres matron na ba église. Au mona muto abimisi azana papa nae. Mais a formé sur cette église na mupandi. Tant a formé mupandi, azi sans bénédiction ya papa. Et que donc ozana pasteur ou église na yo tia comme pasteur après mon ko que à ça l'église na libanda abimi akei azi sans bénédiction na yo papa. Est-ce que ça malamu ou mabe? Eza mabe, eza contre la saine doctrine. Ouais. La Bible dit
le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il est comme. C'est-à-dire, c'est une lignée. Et cette lignée, comment yoko bima? Et celle, Dieu ne parle pas comme ça. Nzamba zaka nzambe ya papa. Ava koma ya yo. C'est-à-dire, to moni Eli, pour Elisa ya, et c'est là que Eli ne appelle sa manteau. Donc, appelle sa manteau, Elisa qui a abandonné le ministère. Malheureusement, na Congo, l'aime souponanzala, monsieur Avandi Nzala dit non, papa Zabia a béni. Alors, à Moni, appelle si 2 prophéties, 3 prophéties. Et être prophète, ce n'est pas aussi donner la prophétie. C'est-à-dire avoir le ministère prophétique, c'est tout un cours, maman, tout un cours. Alors, okoki kokende kokambate, soko zuli pamboli a papate. Papa ndemutu, akweba ke tan na yo koki. Na moni Samuel pas Eli. Nzamba zo benga ye, mais ye moko oye bate, il fallait papa ye bisaye, o ozoyo kawana, eza motote. Mais ça nzambe. Maintenant, soko yoki mongongoa. Loba, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il faut que papa abimisa yo. Alors, Dieu m'a dit tango me koke à bénir yo. Mais yo koko vanda to loti ndoto bi nzamba lobi na. Non, Dieu ne dit pas ça. Malheureusement, beaucoup d'églises on voit au Congo aujourd'hui. Et Dieu soit loué. Pourquoi Azon Singana Congo? Beaucoup d'églises to somo na maman. Merci beaucoup papa. Partout babimi na ndenge na bango. Donc nangna bakisoro ucho mona awape avec mukuna na voici l'homme. Okay. Voici l'homme azana église et donc voici l'homme azana na église mais église au évêque appelle ça qui est ezapeka ka église moko mais appelle ça yé ezaka aseka mais appelle ça yé moko o abanda ko kamba lelo pe koma munene atonga mosusu koma kitoko mingi komba aseka e bomba mama mais koma mingi voici l'homme siko ke lelo koma kike moi ba mindondo moko ezaki na kasi wana alors ndenge abima bongo o elingelo bake ba pesa ki azaka na kati ba pesa ki akamba libanda siko soki bazana besoin nango na ndenge komisi yango munene bomba nzimi pena ba koma vraiment ya yedo koma lokwa na parti na ye na mindondo wana eza wana est-ce que za malamu to mabe normal mais za mabe mais je crois ce n'est pas aussi le matériel akokoma ce que aza o aza c'était la bénédiction de son papa Mukuna que nous respectons beaucoup et sa bénédiction évêque. Alors, na niveau comme kiwana, parce qu'à excommunié, alors le cola a excommunié, il faut azonga. Et papa naye, papa pambola ye, alors basiko yo, sala musala na yo, comme indépendant. Mais tant qu'il n'a pas eu bénédiction à papa naye, donc il reste encore dans la fausseté. Je crois ma comme le papa c'est François et aux Hollandais peut-être. Donc il cola muto sa na parole parce que naïbi osa humble. Vous avez trop humble, vous avez la parole, vous avez la connaissance. Women na sama kola papa mukuna na kondimite kotika la kaka ndengo wana et au continuer ndengo na paroisse tayo malgré changer mon combo otika libongo non tu dois rentrer ozonga oda papa limbiso elekaki maese sopani mais na zonga na fukami pambola ngai papa koya akopambola yo akopambola siko communauté na yo et tu iras loin. C'est ça l'église et c'est ça aussi la maturité spirituelle. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup papa, merci. Makamoni ezotambola na kati ya ba pasteur mokili eza kobeba en tout cas la plupart eza Congo na biso babuzoba ekomi trop na monde ya ba pasteur stap na kati ya ba pasteur ba pasteur ba komi kosala ba vidéo to monaki awa pasteur Denile ça sali vidéo et sali clip na ye abi ko yemba na église et ko yemba na ba bar et ko yemba na ba boîte donc eza pe na ba boîte pe soka kei na boîte moko auta ko kende kalate ba bengi ye ba beleli pe la présente Denile na kati ya boîte. Est-ce que pasteur ana eza normal ou prophète akota boîte ou ayemba ba nzembo wana ki atie ba fille baza ba chip ya mikuse est-ce que eza malam maman na koloba eloko moko merci na question oyo mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et lobi quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et balobi voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire biso tozaba imitateur ya Christ et tozaba éducateur ya masse. Nous sommes là pour éduquer le peuple de Dieu. Na yebite. C'est ce qui moto azolo ba makamba ndengo na c'est-à-dire a kominanu une nouvelle créature et je me demande comment ko kamba peuple yanza. Et puis aza prophète. Non maman. Bon aza prophète mais brisément c'est autre chose.
La repentance, c'est autre chose. Et pour cela, faire le service chrétien et vivre la vie chrétienne, c'est deux choses différentes. Mosazo sala mosala nzambe bazo vivre vie chrétienne. Biso to benga mito vivre vie wana Christ. Oya zaki nango katikati na biso. C'est-à-dire dire babiloko ba boîte de nuit, babiloko ba sex tap, babiloko na kotanga kombo ya mutute, mais babiloko ezoleka ba polémique wana, babiloko ba danse ko beta maboy non, peuple ya nzambe bobunga te. Ça eza ba biloko diable a préparé pour détruire foi ya ba chrétien. Ngana yé pour na ko réveiller, ko ressusciter la foi. Bible bina mokola suka la foi de plusieurs sera refroidie. Yesu abi moko na ko zonga. Est-ce que na ko kuta kondima parce que yebaki ba voya tiabe ba ko kota na ilanga nkolo ba bebisa kondima ya bato. Nyonso ekomi papa na nzamba kota ba boîte de nuit. Non. Non non. Ba nzeba no mena masanga. Non non non. Donc maman pour nous répondre à la question wana ezali maloba nzambe te. Ezali banda maloba. So comment na biloko wana esa la biloko pasteur ndenge nini comment na pena ke ndeko na biso prophète a sala ba biloko ya bongo ko bina ndenga lingi ko sala ba danse donc aza à l'aise. Non, eza surprise pour nangate mais eza soni eza mawa pour nazotala ndenge bana nzambe lelo bazobunga ndenge église lelo ezo perdre sens nango église a dit na bala tikaki yango te tozo vivre donc mais pour nanga eza surprise te parce que na mikola suka et c'est que tout le monde a biloko ezoya déjà nan to monité même belé bazokanga ba grand lelo to komona ba soki ba ko s'exposer comme ça donc pour nangeza pasi na koyesa ba ndeko bazana makambo wana en tout cas bon se repentir repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Vraiment merci beaucoup pasteur na yebi ke donc côté wana ba biloko wana yotika la rozata mukolo moko te po monde internet tozoka lelo pasteur tozana prophète boye le bilubi to ke mona ba bimisi photo prophète musika est-ce que côté wana rien maman eza na le bien possibilité mais na beza difficile mona na biloko wana parce que eye bagande moto abongoli motema biso to bongola ka motema non pas pour na comme pasteur na bongola ka motema non pas pour lobna zuma bonza bandimité ba ebele ba yaka na makambanzambe abongwa mité azotambo na vieux pasteur moko le vieux pasteur atinda ki ba copie na ye à la yeux pas consacré ye à l'accès de ba benda rambongo yango bona batu wana baza mingi a soif d'argent ba comme ba riche ba comme matérialiste ba comme bendi na mbongo mais na kati na bango bonzambe azate donc ça dit to koyeba bango ni na misala na bango OK na misala ke ba ke non o azada il faut non pas dans l'argent et lo ke tonenga na Congo mama pesanga matanga naloba et lo ke tonenga na église à Congo bas vrai pasteur fozanatique vrai pasteur fozana ba villa na ma campagne vrai pasteur il faut avoir costume et belé dans zone na 2000 costumes dans zo kawana vrai pasteur fozana matériel non Jésus n'avait pas tout ça. Jésus même pas ta boîte bazo pese boîte akata na boîte moko te atikata boîte te le vrai pasteur eza misala na ye toko yeba njete ya malamu na mbuma na yango mama po mutu akoma apengwa c'est que abongwa makibete fondation na ye ndaku ateza molai soke kozala makasi pona fondation donc batwana soko landende babongwa melaki babongwa melaki malamu te babonga mayaki normal mate mais bakota ki na makambo nzambe ko la business mutu moka kota ke ka kota ko la business yango suka na bango ba koma na bango ba paye que Dieu bénisse. Merci beaucoup papa merci vraiment mais comment on a vraiment que ba pasteur bazokoma bongo na ba jupe mais bandibi okomona bazosunga bandimité omona pasteur azana mbongo ebele mondimi aza malade akoya kotala ya pese kaka prière et puis esili moi aide ko aider que soit esunga yo esala oboy ou bien ko kendata na ba orphelinat ko sunga ata ko aider biloko to mona ngomi pa pasteur te mais ozomona pe pasteur azo vivre bien vie comme bien comme l'Afrique revend ata muke ake poto donc vie na bango si change mais bandimi bazana kati église bazo vie ezo changer kaka te bazaka na passe donc nyonso wana ezaka commerce ou comment oui nyonso wana eza commerce tozana ba pasteur commerçant na zo le bango et tous les pasteurs au bazar appelé dans le ministère pour nous perdre la brebis. Malheureusement, au Congo, les pasteurs commerçants dominent. Les pasteurs commerçants font des aventures. Au Mona Moutou, Simba TV, Talakuna,
Mbise bimi mbonge bimi na sambetu na télévision e ba prophétie na TV na moni kombo nonani na mona simano boye mutu moko aroboma et les gens croient ça aux hôtel numéro hôtel baba ti peuple congolais biloko ezaka na Congo ezaka na Congo na tamboli pe na monde na tamboli mais nazoka motambo zoloba Congo pépinière Congo d'évangile vandi Congo lokuta na Congo on dirait non to comprendre maloba ya Nzambe te aventurier bazo reçu mais le qu'on a vu bisayo tant que on a ba faux maman c'est que ba vrai basa il y a encore des vrais pasteurs il y a quoi et là on a ndako tuna poani ba sunga raté bino ba prophète boye ke pe na ofeli na moko boye prophète ke na ofeli na ke pa sungi o bazo sunga bazali ngana ye na kutana ba miebele na ba enebebele bazo sunga et ba osa musanza mibiele ko papa na suka 15 avec 15 à coup de chapeau là osier en tout cas zo sala musala ya munene et papa Sony ba osa musala munene mboko ba respecter mais ba faux ba leke belé ba faux baza bato ba bimika ka ndengwa na cafouillage donc aye ko sala commerce mama muto sala commerce olingate asunga bato soso ya iko luka bénéfice ya ko luka bénéfice ya ye a écraser peuple aya yi ba prophétie a petit prophétie le kuta kwa yi ba yombongo oui aya koti fo miracle mutali boma le kuta akoti mutu moko ba mama le kuta na kati église ta bomoni miracle wana ali bo pesi mbongo non ingana ye na réveiller peuple congolais na ye vraiment na réveiller peuple congolais tous la mayele tango zola na mosala ndameta la marche na ye dans la parole na ye kota la matérialité et on non sur les réseaux sociaux na tangi komba mutu te mais maloba Nzambe yango ande za constitution na biso la chrétien banda ko consulter est-ce que ma pasteur azo sala est-ce que c'est la bible ce que c'est la bible était ataza na jeep ataza na ndako na ma campagne mama ko banga été banga nde maloba Nzambe que Dieu bénisse. Merci beaucoup papa est-ce qu'on a musala na yo sala o bimisi banebele na bimisi banebele lelo na compté plus de 32 pasteurs oyo bimisi oyo ngana poti plus de 32 pasteurs en général, mais au plus bimi, baza presque 13 pasteurs. Au bima bakeno sa église na bango. Dès que le baka misu bazaki pressé musu pe ten ko kaki, asengi nzela na pamboli akei, misu pe batombo ki bakenda pe. Malheureusement na ministère na ngai motombo ki moko ta kenda resisa. Ah bon? Nanu te. Bakenda babandaka une année 2 ans, ko comme 3 ans. Mais 4e année qui a na prison, okio à côté hôpital, okio à kanga église. Azo lembo, azo lembo katata. Et on moniteur ngozo bima fotala nazo bima pa nani. C'est ça. Soko zo bima papa o aza béni panzam. Ozo bima papa o apambolama. Lokola ba Élysée. Abimi pa Eli apambolama zo double portion. Tant yo geazo zo bima pa na rébellion. O mato ki toke na lèpre. Lèpre c'est la mort. Donc geazo biwa ko kufa. Donc so moni rebelle bimba papa moka ki apambolama s'épanouir. Papa na benga bakati. OK. Soka bengama rebelle ne réussit jamais. Aucun rebelle ne peut réussir. Donc yango mona kati ministère na ngai ba rebelle nyonso ba bima moi moke ba bika baza mine bazonga ka basenga pardon na pambola bango bakenda continuer. OK. Mais o nyonso bakenda bongo mama misus ba senta basimi balé moi kona comme dans mesa munene. Oh. Ah oui, bon église est sur vertige. Vertige tu a PNDP. Ba ope marabo ba ok sabino Sonia. Sony. Na ilanga kolo papa mama tozana ba race nyonso. Donc tito kambaka wato mona pas problème. Musu alinga koma lokola ngaka ka lelo. Mayebi te betapo na leki. Oui. Pona tonga mabanda ko wana. Betapo na leki. Pona somba mwa pango l'église wana. Betapo na leki pona koma véhiculer. Betapo na leki pena souffrance to la pe banzala na mama. To souffrance na madame. To poti pe bana pe la banzala. Mais tango kyoke ko la pambo. Donc moi dans ça makolo vanda wumela. C'est la tango na yo. Un disciple n'est pas plus grand. Et il est comme. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup pasteur. Question peut moi deux questions mo kwetika poto chité na biso. Nangina bakisa question. Na kati église. Pasteur ou prophète. Akoyo kozala marié ou pas. Donc kozala donc prophète sera marié est-ce que ça la pe musala église ou pasteur. Ceux qui ont marié, est-ce que c'est normal à Kamba Bandimi na kati ya Lingomba? Wana ezana no église moko non organisée. Landi sama makomi pona ko telemisa un ancien. C'est-à-dire un évêque.
il faut battre la ndenga zo diriger ndako na ye. Et puis il faut la marier d'une seule femme comme moi. Je suis marié d'une seule femme, Mama Kati, et coup de chapeau qui était béni ça dans Luanda. Alors, ceux qui pasteur à marié, ils ont camp église, c'est l'enfantillage. Il y a un autre qui a fait église. Au moins, pasteur a bimina sero, bimina sero, bimina sero. Yo en a moi cité. Tu nous diras quoi aux autres kambaba c'est belle l'église. Est-ce que vous parlez nga ko banga nzambe? Tu parles à la pasteur. Est-ce que yo leki ba to mona sainteté? Non. Pona ngai la lisa mama komi. Ceux qui ont kamba na église au pasteur a marié. Pasteur a ba chéri, pasteur Azana moi c'est dans d'accord balayete to passer à célibataire tu dois sortir de cette église ata dignité ko benga ancien donc il faut abala pour son mukumba ya ko kamba bampati donc wana est obligatoire bible autorisé pasteur célibataire. Merci beaucoup pasteur. Moi question du sous la carte église kaka est-ce que l'église moi si azana na dini ya côté ma pena liboso ya bandimi boye liboso ya bino ba prophète azu pena temps abandi côté ya bandimi. Voilà, et question wana ya go diviser mangomba ebele mais ngai na kwa kana ministère à femme parce que na moni tant Yesu akufi ba mama ba jouer rôle munene ba Marie de Magdala, bangonyo suwana, Marie femme de Chouza, bangonyo basali musala. On a kokende ko évangéliser les ti batomana no côté bango. To moni même mukolo wana bantoma bazokima. Mais na croix les femmes étaient là. Donc basi to moni bangonyo so tang bazalaki na chambre haute Saint-Esprit kitaki et pona kité moi si mobali ba recevoir qui le Saint-Esprit. Mais ezana ba doctrine même kaka ya réveil ba croire kana ministère ya femme était. Donc ça dit c'est loko na zo beta pendant cet été. Et ça par rapport il y a moto ndenge à comprendre et dans domaine wana ndenge à comprendre Bible mais moi je crois au ministère de la femme dans la musala monene mama olanga sali siko so na ndimi musala femme te siko ba o nyonso ba kangola na ndena mama olanga qu'est-ce qu'on dira donc pour moi la femme peut prêcher. Merci beaucoup pasteur to comme presque na kochité église ezotambola ndenge nini ba ndengo za na Congo awa ozolingo sala nini donc pesa biso mo lisolo mo muke église après na moni bible eza ko funga masoki côté ya biso atamwa ndambu bato baza ko pengwa na ba pasteur baza ko pengwa bazonga na nzela et osala biso bien. Merci, que Dieu soit loué. Et communauté onazo kamba na Nigeria za moko na mboko babengi Newi na Anambra State na province Anambra State na Luanda eza 3 paroisses lelo ya minene. Et tous en Viana, tous en Mabor, et tous en Penapuka. Et na Kisasa, et tous en 2 paroisses. Na Zulu kana élargir ango, comme na 3e ango itu fongama na Bumbu, et tous en Ngiringiri, Bumbu, et Selembao. Donc on a 3 paroisses à Kisasa. Malgré tout ça élargir ango na Brésil, on a paroisse Moko. Et communauté zo kamama très bien, na zo chapeauté toujours. Donc on a visionnaire. Et je crois na ligna lobelo komoko. On a des chrétiens, non pas seulement au Congo, mais au monde. Et surtout les serviteurs de Dieu. Bible lobby, et Nacholoba, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Moto Oazana Katia Yesu a commis une nouvelle créature. Bakondima biso do sambela. Bakondima yo pasteur. Ce qui va ajouter la étamboli nous malade. Il faut na katina yo. Il y a Dieu, il y a repentance. Et les loyaux, Moussala Nzambe ko Moussala ya soni na. On a nini ebelia ba ninga basali ya Nzambe. Bazobenga ba évêque, bazobenga bango ba prophète, ba évangéliste, ba apôtre. Mais makambo ezo le keza dignité. Na moni moko ba pasteur, ya munene na okambe église munene. Malobi na kozwa Bible na tia pembeni. Wana réseaux sociaux mama. Alobi na ko beta makofi. La télévision, un pasteur. Aliba ko tia Bible pembeni, ako beta moninga ne pasteur makofi. Si on a semi tuna église wana pe bandimi bazali. Non peuple de Dieu. Beaucoup ça va faire tirer papa aussi moi sinon na bana. On va na sema ko la pasteur ndengwana. Abia okana makofi na tuyo na chaîne wana. Na ko kuto même na studio na ko beta yo. Musu wana pas répondre. Alobi ngai so na zio, la beta yo ngani. Mena so kam. Bakomi ko kanisana. Bakomi ko kanisana. Mena so tala. Musole biyo yibanga mbongwa maleki na Facebook. Muto yibe mbongo pasteur. Comme elle a yé. Comme elle a yé. Non, tout ça traité. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Tout ça qu'on a été en gracité.
na yebisa peuple nzambe bobima na place aux fausseté zali boluka place à lumière non pas seulement pa ngai mais place aux lumière ya nzambe zali wana maloba na côté ya biso na pourquoi loko même exhortation mokanda nzambe lobi susu na Jean chapitre 8 verset 12 je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie biso surtout yambi Yesu akomi mwi akoti mwinda kati na biso to komi mwinda il faut na éclairer place na sali na éclairer qui ça comportement na nga vie na ngai il faut l'éclairage na éclairer l'église mais so nga mona oloba prostitution nga mona oloba ba boîte de nuit nga mona oloba makambo ya papa nga mona oloba na melaka masanga na oloba ngo publiquement est-ce que na yeko éclairer na ténèbres to na yeko bakisa ténèbres na kata ténèbres donc vraiment na yeko maloba nzambo et interpeller plus les serviteurs tozonga na nzela parce que Jésus a sa chemin nde akopambola biso yo zana besoin okuta na ngai na zali awa numéro na nga téléphone azopesa yo et kosunga yo ozana ka malade oh maladie moko balembana otamboli partout dans les hôpitaux bien-aimé Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement abonganité ndenga salaka na tanga bantoma ndenga osalelo nabi ke peuple Congo aza découragé na miracle parce que ba manqué comme belé ba aventure ba magie mais ndenga na itiko loba place il faut ça c'est que vrai zalaka c'est que vrai zalaka ozana kamala ozana problème et tout ça yo ozana likambo moko songolo ozana souci moko wana difficulté ozana benzambe nzamba loba kati lelo zwa numéro na téléphone et plus 243 pour na bat bazana Congo plus 243 85 166 05 37 plus 243 85 166 05 37 pour na numéro nanga Luanda plus 244 947 74 58 17 à la fin soko bengai okozwangai na ko orienter yo na adresse église tokoya pe tokobonde la pona yo vraiment nzambe a pambola bino na pesi merci mingi na madame Nangwazo sunga makasi da ministère dona kati Lima Nganga place Lausanne Luanda que Dieu te bénisse avec tous les enfants Honoria Onis Omilia papa base na Luanda en tout cas vamos falar pouco em português porque fala muito de português papa azolo Angola azana église da Angola azana église da Brésil vamos que português te yo café te festa ngopo ngape na za Angola donc voilà como é a igreja aí passa como até no Brasil anda fazer como para chegar lá e ir lá no Brasil vem aqui em Angola como é que tu fazes para tratar com eles todos para passar também bem nesse todo o tempo? É um trabalho forte mas como já acostumei, cada vez estou indo, estou a voltar, estou a ir, estou a regressar e com o apoio desta dama que estou falando, Dona Cati, ela me apoia muito, esta mulher, e a igreja como cresceu, a igreja lá está fazendo mais de 20 anos lá em Angola, então como a igreja já cresceu, é uma igreja sentada, é uma igreja bem sentada e com muita maturidade, então isso... Essa igreja fez para que outra igreja no Brasil se abra. Então temos também muitos apoios dos governantes dali. E por isso temos muita facilidade. Até eu convido muita gente aí em Angola para vir participar da nossa igreja. E vão receber uma benção forte. Uma benção de Deus. Grande. E Deus está a trabalhar até agora. A Bíblia diz que Ele nunca mudou. Ele está mesmo. E a palavra de Deus está mesma. Ontem, hoje, eternamente. A palavra nunca mudou. E Deus está conosco. É um trabalho forte. Estou a fazer cada vez 13 meses em Luanda. E 2 meses lá no Brasil. E 4 meses no Congo. E, mas é cansaço. É cansaço mesmo, é cansaço. Não fica doente assim? Não, como tenho também médico. E que cada vez me consulta. Não há problema. Com o apoio também do Espírito Santo. E se você tem essa chamada, quando Deus chama a pessoa, e Ele que anda da saúde, Ele que anda a proteger a pessoa, e anda da força mesmo. Muito obrigada. Com a ajuda do Senhor, estamos a vencer mesmo. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, tu as bêti, mais pas qu'on ait bien anglais. Pour ça, mina tuner comme anglais. Au moins, on nanga li kolonga na ki nanga te bosa oko sanga. Mais na linga na pambula mo partenaire. Anglais. Oh, mais oui, problème exact donc.
quand même presque à la fin de notre émission. Aussi ici na biso to na suka moi ba dédicace et tout pour la pasteur et ça a bien pour te clôturer. Na pamboli vraiment bana nangai bandeko ba bazo appuyer nga na ministère oyo na ko lembate ko pambola bino na mabondeli musika pozali na pamboli papa Gérard Nganga na Londres vraiment pambola mana ba poy na yo ba kidar ba tout ça dans pambola yo na pamboli nouveau riche na Irlande Léo Makola sois béni là où vous êtes. Na pamboli Lydios na Canada, Lydios Nganga pambolama, Zamba Zanayo, na pamboli Pasteur Gédéon, na pamboli Bergère Rachel, na pamboli moi nangai Marette na lingara mingi, vraiment pambolama vraiment, na pambolama na bosaniote, boza ebele, moi nangai Fallon na limité pambolama, na pamboli pesu na France, moi nangai Niclette na musala bozo sala, moi nangai mimi pe na France. Vraiment, Nzambe Nangaza Nabino, vous continuez à appuyer le ministère Oyo. Vraiment, chaque fois que vous appuyez le ministère Oyo, Ozolo na zelote, Bozo na mabangate, Nzambe Nanga Paroti Kabinote, soyez bénis, Yopo Landingai, aux malades, sois guéris au nom de Jésus. Vous avez un problème, soit solution. Que la paix du Seigneur soit avec tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao. Ciao, muito obrigado. Merci beaucoup, papa. Tu sais pas qu'on a. On a vu que la prochaine, tu vas y sous. Par commentaire, côté wana numéro na beaucoup na yeko affiché na écran. Pour vous en a besoin ya kokuta na prophète. Tu rejoins mbala moko. Merci na batutu balanda rangai vraiment. Merci na Get Yes des Zabakana. Hein? Des Zabakana de moi. Donc na bosanyote pourquoi pas ma maman chérie que j'aime beaucoup. Sophia la pub. Sophia la pipe, en tout cas, merci pour tout, maman. Oumela vraiment. Bandeko nanga nyonso en tout cas na linga bino mingi. Bo mo na kande na zana kati ya place nanga oyeza fondation. Pasteur sopo yepe ko soutenir bana na kati ya fondation balenda lisungi et osala bien makasi. OK. Na soutenir pe maman na ngai maman Olive Lembe. Maman ko mutema munene. Maman ko ayebi souci ya bana, ayebi pasi ya bana. Donc tant on a sala musala o na landaka ye. Musala na ye kosunga na ye en tout cas nga pe na préféré na kota ba makambo yo na zwa pe ko soutenir donc biso to na biso ba soutien maman Olive Lembe les amis de maman Olive Lembe mama ni mama maman ko aza mutema munene oya lingaka mutu nyonso donc c'est pour cela na zana a donc merci beaucoup merci vraiment pasteur que nous allons ensemble tout le monde à la prochaine bisous. OK merci vraiment.